Merci fidèle internaute, merci bana monde entier, bana mokili mobimba mambote na bino pesi bozwami, to sepelaka to sekaka to liaka to melaka to lelaka pe. Lelo toye ko lela na famille ya Gibeli. Gibeli mokonzi bazombo abungisi papa na âge ya 96 ans. Tolelika na Gibeli te toyelela pe na bato église ya Bondeuge. Bana église ya Bondeuge o akufi aza grand frère ya pasteur ya Bondeuge. Grand frère Nenda Koufi Nangola Awa, tu es Kabulana Mawa, tant que c'est Karana Batu, tant Bolia Rana Batu, tant Matanga Yarafo Kabula Pena Bango, Bisotoza Kongo promo Tozana Pona Nyoso, Pona Nyoso, Oe les Garana Monde entier, et puis Nazana Pona Maramutu les Garana Angola Awa. Merci Rafini de Mbaba de la presse congolaise, Biso Angola, Jure Bébé Maka, Jure Bakundaka. Donc Bébé Papa et Bimi Lelo, Bakundango Pe Lelo. Bon, tout démarrer, Papa Fachava, Yara Okozana Biso. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Dans la caméra. Comment on a gilet? Pardon? Gilet. Gilet, on a une famille à Moui. Bon, on a zamwa na suka ya papa ou ya kufi. Comment papa ou rappelé biso bana monde entier ba otala biso, ou expliquer biso comment papa banditi na suka. Komba papa zali Manuel Lutumba. Papa na ye zali Lutumba Kenny. Mama na ye zali Tsuka Sika Goku. Bangomi balewana bazali ba biso tozali bana vieux Gibeli azana mikili grand frère na biso aza troisième né. Toza awa na Yatino na vieux Sandoka toza na Maswama toza na Ser Malata na ngai Jili toza pe na mama toza pe na bana oyo biso nyonso toboti bazali awa. Papa boti bino combien? Papa boti biso 7. 7 moko akufa totikala 6. Akufi na âge ni? Akufi na 96 ans. 96 ans. Yeah. Pour la bino za fête te za regret. Bon, ezali mawa. Po tangu muntu abota makezala kesengo. Mena tangu muntu akufi ezala ka mawa po na biso nyonso. Po tokolo ba papa za mukolo alobaki bo sepela. Bosala nini men talaka ka papa mutachaki na mokili okokanisa ye kaka atane loko moko o ezali ya malamu yango wana tozali na mawa esengo mingi na ba oyo baye awa kokabula mawa na biso na bino bandeko na biso bofandi kuna na mikili donc tosepeli mingi ndenge bofandi na vieux Gibeli na mama wete na Gibeli na mwana na ye na blessing donc tapesi bino bambote mingi. Merci Vénébiso Gibeli, Gibeli Mokonza Bazombo, mon thème et maman ouais mes condoléances na bandé l'enfant 2, mes condoléances vraiment. Et oui papa Belini na souffri na ni pas papa tozala kine na ndaku. Bon bino moko boye bika ba malade ndenge ye boye. Papa pa komi déjà mukolo. Na tangu malade ye papa to meme na hôpital. Et kuzar malaria sima totali ba docteur batali ka oyo ezalaki mais ezaka ka mipepe oyo ezoya yango ezosala ndengwana papa to memake na hôpital esali une semaine sima batindake na salle mususu bon soki mutu abeli na mukuse soki kisi eleki makasi elingo loba mutu abikaka mais na tangu malade eleki makasi nyonso tokumbisaka Nzambe po na tango mawa to na tango esengo ezaka neloko moko tokosala ezali nde kokumbisa Nzambe donc tokumbisa Nzambe na nyonso oyo asali bino boza kuna na biso toza awa tozali elongo po toza na mawa ebembezalaka feti efeti te me ezali nde mawa toza na yango na mawa o tozokabula biso nyonso tosengi bino merci mingi bana poto ba vie ba nani Sœur Paulina na bandeko nyonso boza kuna ndenge nalobi nazana mingi oloba mingi teme oyo yango nasuki wana na nalobi na ndambo oyo na yebite soki papa zana mutuna mususu akotuna. Merci to luko bandeko mususu pozaka yo morote boza bandeko belé celle sur recherche bandeko mususu to tuna ba question pour ezala bien bana monde entier quand ezalaka bana monde entier to bungsi papa. Tout c'est pour la rater na batu to lire rater na batanga ma photo kabola ma c'est pour cela ngaye papa ngeli naye ko kabola mawa na famille mobimba
Oh, babou ici, papa n'a pas âge de 96 ans. Toi, c'est la présence de Simon Lutumba, responsable de l'église à Bondage, mon collègue l'église à Bondage, pasteur Simon Lutumba. Yende, Leki à papa ou à Koufi. Simon Lutumba, responsable de l'église à Bondage, pasteur à Bondage. Donc, tout ça, on a matin, on explique toujours bana poto, bana miki, bana mon entier. Boka bola mawana, batou, bana la ranabino, batou, basika ranabino. Là, je vous signale la présence de Simon Lutumba, responsable de l'église à Bondage. Yendele qui a moutou à Koufi. Donc, tout ça, en Angola, tout ça, mes condoléances dans la famille. La famille, nous sommes à Bondage, l'église à Bondage, partout dans le monde. Mawango, Sangwema, et comme Libino, grand frère, il y a pasteur Simon Lutumba à Koufi à Tikibiso. Et puis, tu es Kabola Mawana Bango. Merci. Nde tosana mawa mingi kombo nanga Mari Mari Tsuka ngana sana oko na ye mwana kasi na ye matanga nde leki nango bien na sepeli na ndengi noko miti aluka nzelane ya Nzambe ata tozalaki na mawa na hopitali ndengi abelaki donc ndengi Nzambe pa bengi ye to sepeli kaka ndenge po tokuta na mabele tokozonga na mabele baza bana pana ngai bango wana tokozala na bango noko lokola tiki bango pana biso. Ezali ngai papa Philippe wazali papa na bino boza baleki nanga boza bana nanga tozali awa na ebembe bino mone bosili komona tokundi noko sikoyo biso toza na bolingo noko avant kenda lobi ete tolingana yango wana bolingo wana ezalaka kaka na Luanda te ezalaka na Angola te ti bino kuna epai bozali na poto nasengi bino bolingana bosimba na makasi po epai na biso bolingo ezali na esika liboso soki problème ezali boyeba ndenge nini ya koresoudre yango kaka na masolo soki bosangani yango bokoresoudre problème. A vida eterna. Sola Genzambi, umuntu imoro wamvu. A terceira. Ditador. O mediador. Nindo kankabudi. O mediador ou juízo ou o advogado. Sambisi. O mediador. O sambisi do Calavacate. Mediador. É como árabe. Sambisi. Aquele que é o árabe. Sambisi do Calavacate Bolso. Quem é o nosso mediador? Quem é o nosso advogado? Quando uma pessoa tem problemas, ele tem que arranjar um advogado para sua defesa. Agora para nós, quem é o nosso advogado? Para a defesa dos nossos pecados. Quem pode me dar a resposta? Quem é o advogado para os nossos pecados? Quem? Tem muito povo aqui, presta atenção aqui. Quem é o advogado para os nossos pecados? Deus criou o céu e a terra. E todas as coisas que existem no mundo, Deus o criou. E Deus usou a sua força. A força que Deus usou na criação do mundo. Na criação
do homem mutsemuno amuntu e na criação de todas as coisas que existem mutsemuno bya byo bina banza é o Espírito Santo yani pega longo que esteve ao lado de Deus yekala batalize nzambi para poder fazer algo pasivo ilivanga dimosi que não existia. kyoka kikalako O homem foi formado muntu wasemwa na imagem de Deus. mutsemuno ya nzambi O homem foi formado nzambi wa muntu wasemwa no bem. mumambote O homem era igual a Deus. muntu akala bonso nzambi O homem devia viver internamente muntu kana kazikila kuyele sem ver a morte. konda kolufuba nza yayi Deus não fez o homem para morrer. nzambi kabanga muntu kupasivo kafu Deus fez o homem para viver eternamente. nzambi wavanga muntu kazikila kuyele mvu Deus fez o homem nzambi wavanga muntu como um ministro aqui na terra. bonso epumu banza Que yayi o homem podia corresponder com seu Deus nzambi kakala kitwali nzai muntu akala kitwali e nzambi dar o relatório daquilo que se passava na terra. foba maonso kwa nzambi mamoso E o homem era amigo de Deus. muntu akala nkunja nzambi Uma coisa muito maravilhosa yambuja mfuniki beni que Deus fez para com o homem. ya nzambi kavanga kwa Mas o homem não estava a entender aquilo que Deus predestinou para ele. basi muntu akonda kufisa moma nzambi kavanga mudamuliyani Logo na sua criação, mutsemuli ya muntu Deus advertiu o homem, nzambi ukizaisiye muntu dizendo assim: wavove pilei de todas as árvores ndimya myoso mina que se baba encontram aqui no meio do jardim, mina kwa kulumbulie deni foi feito para você alimentar. myavangwa pasivongewe dya Mas dentro deste jardim, kansi kwa kulumbulwano existem duas árvores veli ndimya myole que você não pode tocar. ngekule ndisimbako A árvore nti do conhecimento wanzainu do bem e do mal. wambote iumambi Quero a árvore da ciência. ntiwe wakalavo E wanzainu Deus disse nessa árvore: você não vai tocar nessa árvore. iwa ngekule ndisimbako Não vai para o inferno. ale ndikwende ku bilungiko Ele vai receber a vida eterna. ali sekatambula moyo wa mvu yangu Uma vida para sempre. moyo wa mvu ya mvu Que não acaba. moyo kwa kule Uma vida que não tem fim. moyo kwa ule tsukulu Porque acreditou no Filho unigênito de Deus. yani kwigiri umwana wanswa wa Yesu Kristo mwana wa tuba Yesu Kristo Amém? amen Amém. amen Responde quando eu falar amém, você responde também. Amém. kwa amen yani kuna futuro amen Quando eu falar aleluia, você responde amém. tangu muli kubela haleluya yani futuro amen Deus amou você. nzambi wazolengeya Deus amou eu. nzambi wazole muntu Por nos ter dado o seu filho Jesus. tufise mwana ni Yesu Kristo Esse Jesus vai morrer em nosso lugar. Yesu Kristo walizofuwa bavuki yetu Para que todo aquele que acreditar nele, que crer em Jesus, o Filho de Deus, wanjona kwingira mu Yesu Kristo kwa mwana nzambi essa pessoa receba vida. muntu nose katambula boyo Receba vida eterna. katambula moyo mvu Não vai perecer. yani kale ndibungwako Não é uma pessoa perdida, kamuntu kale ndibungwako mas é uma pessoa salva. basi muntu fuluswi Porque aceitou kali andikwigiri o Filho de Deus, kili mwana nzambi unigênito. yani mwana wetuka nzambi Merci. Ngai David Tsumbu naza petit frère ya oya kufi aza grand frère nanga grand ema matanga eleki bien ka totikali na susi ya kozanga mokolo parce que yende mokolo na biso na kati na famille kati ya libota na biso kikumba te kindala teka mais siko totikali ka biso bana mais kimwana ekozala su te parce que mokolo aza su te donc biso tozali kosangana na bana yango moni ke famille donc fo kokangana bino nyonso boza libanda boyeba ke fo na bino ezali awa donc ebandeli na bino yango oyo esika nyonso bokozala boyebelaka mpe biso
boye bake biso awa vie ayebisi biso tozala bomoko mpe tosimbana oyo asali mabe boproche ye na ndenge moko ya malamu bobengi ye bovandisi ye soko oyoki asali likambo kende kosolola na ye kokima ye te kobengana ye te me bozala bomoko mpo tozali eloko moko kekumbateka jamais ekabwana via lobaka kekumbateka eza kekumba nova donc ezali ya kobotamela me kufa te tokufelaka na kimukolo sava yango wana likuni ekozala te na kati ya famille oyo aza motema mabe motema likundi alongola akende na eglise akende kotubela po te nzambe alimbisa ye mpe abikisa ye yango wana malamu biso nyonso toyamba Yesu Kristo tozala na bomoko paske oyo ayambi Yesu Kristo abanga su ndoki te ndoki mpe ezalaka su te donc yango tovivre ndenge wana. Kiukambi shili vutula nitwa mavantoto mena mashidi nzambi zema okuma kuna simitiere atula nitwa mavantoto feti bova iwa ute bova ovutula nitwa mavantoto mena mashidi nzambi kakala ye yandizeya kuna ngeli kokupegene lusidi nzambi zeya yawu ilumbu kyau kya kitatu mena tukange malungeni wawu monu mvutole matondo kufumu nzambi mudiambu makulu
nzambi dzayana lufu phasi luna kasi nzila yetu kulu mudiambu sokidukwa mabora ulendi vanga panduminosi. Obrigado. Falando aqui, é só para agradecer a Deus, porque nós estamos aqui para levar o corpo do nosso irmão na sepultura. E isto, ela sempre pediu que haja unidade, amor em toda a família. Por isso, enquanto estamos aqui, a família, eu só peço nas pessoas em vida que haja amor e a unidade dentro da família. Obrigado. Kaguku nasceu aos 30 de setembro de 1930. Natural de Luai, comuna de Beu, município de Macala do Zombo, província do Uís. Na sua juventude, participou nos contratos forçados pelo regime colonial, trabalhando nas fazendas de café. Em 1954, contraiu matrimônio com a senhora Madalena Leco. Com o eclodir da guerra em 1961, refugiou-se na República Democrática do Congo, RDC, com a sua família, onde viveu e trabalhou como pacheleiro. Regressando em Angola, depois da independência, enquadrou-se no partido MPLA, onde exerceu a função de coordenador no setor 10 da comuna de Beu, Macala do Zombo, Uís. Em 1983, confirmou seu matrimônio na Igreja Católica no Centro Regional do Beu. Em 2001, deslocou-se para Luanda, onde abraçou a Boa Nova na Igreja Bom Deus, sendo batizado na paróquia do Palanca até o momento do seu falecimento, isto é, no dia 16 de maio de 2016. Viveu no bairro de Calemba 2 até a data de seu falecimento. Deixou uma esposa, 6 filhos, 27 netos, 7 bisnetos. Durante a vida foi um homem alegre, trabalhador, solidário e bondoso. Bisavô, avô, pai, tio e irmão. Esteve sempre presente na vida das pessoas mais próximas. As nossas lágrimas não são suficientes para exprimirmos a dor e a angústia que estamos a sentir. Pode crer que o seu nome e as suas ações serão lembrados para sempre. Bisavô, avô, pai, tio, que a sua alma descanse em paz. Obrigado. Tudo aí foi para bom Deus. Acolhemos com salva de palma. Não é preciso mais nós falarmos, somente depositar o corpo do nosso ente querido na sua última morada. Antes de mais nada, levantemos mão em cima para poder agradecermos ao Senhor. Mutu akufi mwana nanga mwana nanga penza kombu na ye pa Manuela kombu nanga mama nsanga panzo mwana na biso akufi bato bomoni na ye kukunda ye
ebembeleki malamu tokundi malamu likambo eza te eleki kitoko mwana na biso penza kundi mi penza kitoko ke ngai kombo na ngai Pedro Bangawete naza pena petite sœur petit frère ya Wete waza mwasi ya Jibeli wa kundi papa toza awa obike toko partager ma ensemble ya mwana monike toza famille toza awa ya bon message naza nango mpona famille oyo ekufeli ezaki tobosi na te toa bachrétien nzambe alobaki toutaki mabele tozonga mabele ya monike unique message naza nango mpona kofortifie nke mitema moto oyo ezoki yango wana ya ezanga bon babenganga mikitisa moto pamba eloko ezanga ntina kwa kande bozomona twa na kati ya baafrike mais oyo bayebi bon papa azwaki mwa temps trop na maladi banda papa beli esali au moins ba 1 mois et demi tokoloba mais avant ezaki mwa ba douleur tobundaki tozwaki papa tokende na hôpital après hôpital papa koma bien menangonga mobo na chambre ba changeaki etant changeaki lisusu papa zonga na koma après wana epeselika mubulu père azongti molimo alors nangongo choix mususu ezate po mutazwaka molimo muteza nzambe biso moko tokoki obunda te toloba te ke ngonga ngo yango te po yokende mais comme ezaki nzamba pesi ngonga yango wana papa sili kozongisa molimo ti lelo bino pe bokomi nde bomoni bato ebele bazawa tokundi papa naki papa kufi normalement âge bando opesa donc âge ne normalement eza 81 ans oyo eza na kati ya billet na eto mikanda na église bon tozaki normalement bato bakomaki oyo bayebi nde bakolaki bapesaki explication musume na biso bana oyo toyebi ezaki na kati ya mikandane ezaki na age ya 81 ans 81 après wana bato bayaki babike papa kufi normalement bapere aleki neti auti oloba pere aleki David tokutana na mutu mususu ayaki pembeni asplikaki te nde toza boye oncle akufi na 94 ans o ajonga na okaki pembeni na vie musu bazaki na ye apesaki mwa témoignage te na âge biso tozalaka nango vie azaki deya na ba âge ba 7 ans likolo na biso na ngongo vie fois sala ba 94 ans ba père bon normalement na kati ya libumu na baonde babotamaki au moins 5 personnes bon pona nga en tout cas nazo remercier mututu oyo azaki akaboli mawo na biso partout baza toana vie nanga vie Jibelino na kati ya Hollande donc yenda salaki ba image tout ebima tutu na bolingo ke tolela papa na honneur nyonso mututu asepela na pesi pe na blessing lifanto deuxième lifanto ya vie na Jibelina ndoi peka ya vie na kati ya Hollande wana libota Welshang mama prêtre ba prêtre po mère ya wa danser tozana na kati ya mikili ye wana totikali na ye na kati ya bapoto azaka ka ye tozana ba sœur na biso Paulina donc ye paza sœur moko o azana kati ya libota tovandi na ye batin ebele na baafrika akeba Europe ayaka pa zonga bambota trop mutu nyonso esika azali na bamao toza nango donc toza na bato ebele fo tosalue normalement toza na banike basœur Paulin ya bastar ya ba vieux star ba vieux na biso star ye mutabali tantini na ngai ye mutabali tantini na ngai Paulina comme grande sœur na nga Paulina vieux star abzaki pe grand star na ba football nde ba ebelie bandakala bon toza pe na ba sœur Viana na kati ya mikili bambota trop pona bato nyonso bazokabola mawa na biso toza na ba sœur na baya mbinga tozana baya mbinga sœur mbinga tosepeli patron de bozokabola mawa na biso toujours tosape na bino na musuni tozelongo te mais n'esprit tozaka kelongo nde nazoloba toujours do ezaka kabongo tozana na balandu na kati ya mikili ba petit na biso be tozana ba Beri France
Berry France bambota tro na bino nyonso ba petit welcome bazali na kati ya mikili ba petit Bivens bazali ba petit double one mutu nyonso na kati ya poto ba sœur Christine ba sœur baser na biso nyonso bana kati ya poto na baser na biso baser Sagrada baza na ba Canada mutu nyonso partout aza na mokili mobimba toza pe na bandeko musubo Auguste na kati ya Bolande bamikiliste Weple bango nyonso bambota tropo eza libota Weple toza yana leki ezaka bongo nde toza na Godard aza mupanziawa toza na bango nyonso barudo mutu nyonso azotindaka bambota tro na mawa o na likambo ezubiso comme eleki botopesika merci pa ya Nzambe do onga na zalai nango yangwana bana mikili nyonso bambota tro partout bozolanda biso na monde totikeli binoka kebele ya bambote po Nzambe azala kati na biso do histoire nange zaleka marque wana na sukika wana koma nanga mamanje bon aza compadre nangai mwana oya ye mwana nangai boso mais mana landela kiti na maladi mikono tsoki na hôpital général ino akufa kito za elongo otinde to sukisi mais gloire à Dieu vraiment ya Nzamba pambo bana poko bota ezamala boko la pe bana malamu ezamalamu ndi papa na ndenge moko ya bien nyonso leki bien likama moko abokeseni ezate nyonso leki malamu kino na suka nango penza wana penza ezalaki feti wana Nzamba pambola bango amona bango esika bazali pe eza leson na bamususu o bazaka soka boti bana za ko négliger bana na ye donc ça quand même faut ko pesa carrière na pe ko boko la pe ko former bango ya ande ezali maloba nanga message nanga ezali boye ezali courage kaka baza makasi ipo eza destination nzela ya biso nyonso tout mowe soka kufi biso to tike to bani marche sika pe Nzambe abateli tina age poto zo malelo baje ndi bazo sila bazo kende bakala ndengwana mais ye vraiment pe akufi kati na Yesu nde feti pendeleki awa ya wana biso pe to tika ito za elongo na Yesu bote suka na biso peza